Ngai mama Lazairoise Ikoke Olokendo na pesi bakongole surtout bisika bozwami obolanda video oyo bambote nzambe azala na bino et surtout na pesi ba résistant ba combattant oya solo oyo bazobundela mboka na bango Congo na pesi bino surtout bambote bisika bozwami. Alors nga mama Lazairoise Ikoke na ye ko répondre mwasi oyo babengaka ye songe ya mbeli puisque alobeli kombo nanga asali ba video mibale alobeli kombo nanga. Alors na ye ko répondre boyoka lokuta na ye. Mama songe ya mbeli nga mama Lazairoise Ikoke soki omona nga ite mais sikoyo okomona nga face à face. Nga mama Lazairoise Ikoke yo lobike mama Lazairoise Ikoke tango nazosala émission na bendele tosala nayo nazalaki kotuna banalize pa na yo. Mama songe ya mbeli yo kanga bien yo eko banda na bendele kobundela Congo na 2014 mais nga na bandaki kobundela Congo na 2011 kosala programme et kosala émission ba mama révolutionnaire. Bapet na tunaki bakonzi ya radio bendele bapesi nga place jeudi ezali ndengai ba idéologie nanga ba idée nanga tango bapesi nga place ya jeudi na bandi kolobela Congo pona Congo kobunda pona mboka na Congo na bandi kolobela yango. Alors na monaki il faut na luka ba mama mususu na ye ko luka ba mama tozalaki ata 12 mama ba mama congolaise initi natanga bakomba ba mama na ezate meso balandi video nanga baloba ya solo mama Lazairoise Ikoke azolo ba vérité banda 2011 ti lelo yo ye kokota na 2014 e bandi ndenge nini songe ya mbeli yo le bananga nga nazali kotuna ba analyse pa na yo ngai na yebi kotanga te nga na yebi kokoma te songe ya mbeli mais oza kokosa na liboma ozokosa na liboma bisika yo zali yango nazotuna yo nga na bandi radio bendele ngai moko mama Lazairoise Ikoke na ye kobenga mama mususu nde après yo ekoya na 2014 sikoyo yo ndenga nazali ko diriger yo na bendele nazali ko kamba yo etake ozaki lokola mwana musala na nga nazwaki yo sikoyo yo bana ndeni lo bana ke ngai nazali ko tuna yo ba analyse pa na yo. OK, question liboso yango wana question ya mibale yo na video na yo ya mibale olobi nanga ke mama Ikoke Lokendo Lazairoise ayibaki mbongo ya mobali na ye apesaki yango na papa Honoré Ngwanda mais songe ya mbeli moza matez oza lokuta mobali na aza mbongo il faut yeba mobali na mundele aza na mbongo songe ya mbeli Congo eza mboka na ngai mbongo ya mobali na ngai eza mbongo na nga soki na nazwa na oyiba te soki na nazwa na oyiba te songe ya mbeli Congo eza mboka na ngai ndeni nga na oyiba pona nabundela Congo nakozwa mbongo pona bundela Congo na bosolo bino zobundaka na maloba mais biso tobundaka na ba action songe ya mbeli nga na yiba mbongo mobali nanga na mbongo ebele na famille ya mbongo ya batambongo songe mbeli nga aza lokola yo te keso na nga ya mibale yango wana ebandi ndeni yo loba nga na yibi mbongo mobali na ngai nga aza lokola yo te. OK, nana tuna yo kaka songe ya mbeli yo na papa Honoré Ngwanda likambo nini na papa na biso songe ya mbeli il faut zana na respect pe na muto azobundela mboka na bosolo yo lobaki na video na yo mususu ali bosolo bi Kisekedi aya kozwa papa Honoré Ngwanda kozwa papa Honoré Ngwanda pona nini est-ce que papa Honoré Ngwanda mutabomi Kisekedi papa bandeko Kisekedi soki akufi pona makila ya Congo pona ba Congolais bazolela ipolitika nambe ifalonga na mboka mais papa Kisekedi na novembre ake na Congo ake kotika
Hippolyte Kanamba continuer. Mais ndenge nini mutu ande wana ko vivre na mukili. Akoyande ko zwa yo moko songa mbeli. Ya komona papa Honoré Ngwanda te yo moko songa mbeli. Po papa na biso papa Honoré Ngwanda abundela na bitumba na ndenga solo. Aza vrai patriote. Oya les seuls azo bundela Congo ye wana. Papa Kisekedi bato bazelaki yeko Hippolyte Kanamba fara longa le 19 akei na Kisasa ponako atika Kisekedi na bokonzi o ba dialogue yo le baki papa Kisekedi a président eli na yo baki yo na vidéo président ya wapi président ya wapi oya zo tsaka ba dialogue na Hippolyte Kanamba mwana mopaya oya yake ata sapata malonga te na ba bota mbula na yebi si osonga mbeli a partir ya lelo talanga bien kotalanga na sonité ngala Zaïroise Koke a partir ya lelo tika kombo na nga tika kombo papa Honoré Ngwanda soki bazotinda yo ozali collabo ozali traite attention songa mbeli nana mona nano photo na yo ya mobimba ko photo na yo ya mobimba po mokole koyinda totala ndenge yo kotambola totala ndenge yo kokima songa mbeli olingi sikoyo kotokoma na pwa moko ko oyo kasoni kokoloba te yo bana kofuna mama ikoke songa mbeli mais yo lataka mobali na yo alataka yo pampers na tongo alataka yo pampers na butu avant yo lala avant yo kende libanda latisi yo pampers avant yo lala latisi yo pampers songa mbeli osaka na nani oyo lumbaka solo banda na mututi na makolo songa mbeli oza na zei moko mutako comprendre te mutako supporter te mutu lokola yo bana otaka koma mama na Zaïroise Koke songa mbeli talanga bien na sonité talanga bien na sonité yo za epola oya sa pola kala mwasi ya salite lokola yo songa mbeli mwasi ya salite lokola yo banda mukile banda ata maza na nzala ndenge olambi biloko nde nakoki kolia yango te oza na zei oza na salite moko ya kosakana te songa mbeli tsakuli bondas orama tsakuli bondas mais attention na komba papa Honoré Ngwanda muta opundela mboka attention na yo po yaba na banda osalela o ba video mikolo nyonso mwasi ya salite yo songa mbeli salite osumbaka na mbeto yo za na makolo yo ke na toilette na butu yo songa mbeli osubaka erezema ko bayana yo na poto bala tsako ba pampeze soki ozalaki na Afrique kuna ndema yo ka songa mbeli yo kokuka na banda na Congo te songa mbeli même ata na poto te niveau nga na zaleza niveau na yo te po bitumba mboka yango ezo sangisaka biso basangisi mais ça eloko moko te yo kokananga ta banda na Kisasa ti na poto kokananga te songa mbeli ngai yaka poto nazana no na 16 ans oyebi yango te so oyeba yango te yeba lelo niveau nga nazali situation na nga nazali songa mbeli so tomona linga na yo koka koloba te okoka te okobanga la Zaïroise Koke oyokaka na sango mwasi apamba oya salite oya zei lokola mbisi ya mayi okoloba na nani songa mbeli okoloba na nani bitumbo ya Congo esangisi biso mais ekosala eloko moko te mais tika kombo ya moto azobundela na bosolo Kisekedi nani Félix oyo azoteka mboka kolabo Félix yakalisi nini yango kolabo Félix yo finga papa Kisekedi na Félix matama minene lokola batie bango ba pampers lelo yo komi kokotela kolobela Félix na papa Kisekedi oza na sonité mwasi ya salite bana mokili banda yo songa mbeli bisika ozali ko mutasolo sala kokota anda kuna yote songa mbeli yo koloba na nini yo mutola mukana pampers yo mutola na pampers
mais lelo na suki ka bongo na pesi ba patriote nyo surtout mbote mwasi aza mwasi alokuta botu na ye kaka ngai na bande émission ya bendele banda kala ya yeko ya après lo bananga ke ngai na za botu na ye banalize ya nini onga na ibela mbai na ngamo mbai na ngamo soki na obunela mboka na ngai na kosala nyonso oyoki ngai te na ngai te la zairwa sikoki mais etikali siko video musu na kotika yo boye te moi ça salté ya tele na peti no surtout bambote mokonzi na papa Honoré Ngwanda mbote bisika yo zali merci.